ekila monena pesa kinga ngumi asuwa yeteo paske nzoto na ye pete pete lokola malemba kolina na ya diama Gisèle Wumba nana troublé au mon amour. Bonjour, 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 très chers amis. Vous êtes bien sûr Diamant Noir TV avec Gisèle Wumba, votre servante qui vous aime. Mondial, c'est les unes au mecd'ici.tv. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en bas de l'émission. Aujourd'hui, nous sommes avec Mec d'ici, Diamant Noir. Diamant Noir, il est ici chez toi. Diamant Bonjour. Noir, il est chez Mec d'ici, chez Diamant Mec d'ici Congo Mondial. Et Congo Mondial, il est chez Diamant Noir TV. Diamant Noir TV, hein, voilà. Voilà. Ouais, nous on est toujours nde balobaka bapanzisango ya mboka mibundeli ya mboka donc tokotika te tozala na bino ntango bino bolinga bozala na biso mokolo bozala na biso te biso mpe tozala na bino te ozo comprendre donc eloba nango napesi Shekina Katala imbote na mosika Shekina Katala yalobaka yango biso toaba na mvuluzi te toaba na mvuluzi te biso toaba na mvuluzi donc biso neti nga na chouchou des peuples congolais. Chouchou des peuples congolais. Ndengi Shekina no bagaza moi la souka badi ya ba mama. Nga za chouchou des peuples congolais et les mamans et les papas bana mike ba bébé ba bota balelo. Ba bi ke to zali na patriote moko activiste moko combattant résistant artiste engagé multivoice wa leki ba chanteur tout ya ba collabo ya ba congolais. Donc ngai tozaka to mingité tozaka ngai Olivier Chimbanga Bokechu premier Basta Congo Yuri Muchafu Kalenga Stemai Injembo na kanti boye bien soda inconi donc tozamo ebele fils Evala donc ba Emeli alias akoma bundilamboka na Jordan Kusa bazaka ba combattant soki neti bakena Congo pe kuna bazokita na aéroport bokanga bango parce que bango pe bazaka ba combattant oui biso to ba combattant ba bundila mboka na bango so boye bokanga bango banga pe ko yate parce que za mboka na bango voilà. Merci wana Mec d'ici bandide ya show à Kotina Jordan Kusa batu. Oui Jordan azaka combattant ko yebi ngo tuna yambaye a yebi sayo ba César Loboko tout ba combattant ba Sam Chintu ba combattant ba combattant to kana biso so ba ya kosa bino kuna ba kosa na bango bino me bazala bango ba combattant de Sam Chintu kudu bomona ka ba yefa comme président parce que mon so le bazo comme président c'est que au président wana aza kuna frauduleusement parlant président hors mandat asa président et on Sam Chintu so comme président ngapela ko beta na maboko. Merci binomo boyo ki dewani za Mec d'ici Kabila auti kokinde na azana Angola tanga komi na Angola na nutisi kona azongite mais siko liboso zaki ba benga yake ndarate mais lelo ndeni ni tanga ke makambo comme ka Jean-Pierre Bemba kita ba Tunos ba kita ba Moïse Katumbi ba kita mba moya ki Angola kasi eza banani de ba mama mvulusi ya mo ba mama mvulusi ya kuyana ba mama so ba lobi ke non ba ko betre ba moni émission mon atala ki ya kuyana be so ba mama ba tikele be mama ya bana mvulusi ba mama ya bana mvulusi oya ya kuyana ya Congo d'Antotila vérité ozo comprendre oza vérité pour les côté à Congo mondial Congo mondial c'est les îles au mec d'ici.tv et ça va bien ngo pour les vérité ozo comprendre Kabila wana oyo bino benga Kabila moi je ne connais pas en tant que Kabila asa Kabila tel Gisèle Wumba yazaka Kanambe Hippolyte Kanambe Kazemberembe Youssouf mwana Christopher Kanambe yana elongi lokwa mokomboso oyo mwana fio oyo babenga soki Zanet comme on yaki Zareti na Rwanda Zareti lelo koma Zanet na Zoe autoboma mini autoboma gouverneur ya Katanga ya pardon ya Bakongo ya Congo central yem da autoboma na Kingakati pona makambo ya 200 millions o ba pesa banga teka Kotambanza Congo kuna le jour oyo Kanambe Hippolyte Kanambe alias Kabila a repris sa discours né ya ba médiocre discours au monseigneur Mosengo Aloba le discours de Logoré les jours qu'il était en train de donner ce discours là ba bomi ba betake na ba bomi na makofi il paraît que bazo pe sa famille na e ba poussa na be pembe de bembe ba mona na musika tala e pa to za esclave na mboka na biso
Vous comprenez? Donc, entre guillemets, Kanambe babengisa ba rendez-vous ebele na Angola akima. Po ba sabino ko makila ya ba Rossi, makila ba Luki Nkululu ba Arma Tungulu, makila ba Shebera ba Bazana, makila ba Ale Moloto, makila wana ya ba Deshade ezoko ganga, ezoko sanza ba tumabe ba bimanamboka. Vous comprenez? Babengisa bo okenda rate, bo okenda osani. Makambo ba tindiye. Balobi na eloba de mission na yo pomboka za lampeto. Makile tangate ake koloba yango te. Alobda Joao Lorenzo Yemoko, président Angola tali mais mutaliboma. Donc il est fou. Donc dans sa tête il y a quelque chose qui ne va pas. Mutu subo monega boye mutu. Metam so sabela de liboma. Azani mutu azali lima. Biozo kanzaeta musu mutu. Azali lima batindi la bino. Azana mona comprendre. Azako tamso Rwanda ko tu sais bien. Mais il y a azali lima. Oya bima pena na mbata kulusi obi kota kinchuku akuna kutafanda au takuna ye Kanambe sakufa wala mwana elima sikoyo ah oui zoba wala mwana yo to mona yo diamano ngana to sala na ba société ah mu contrat na yo sili ba biso na intérim contrat na yo sili yo bité ngana o sala kaka mbomba futo ba zongo de wane komiki yanke yango na wuti kuna akanga me kuna 2 jours ba américain ba bise yo lokola ba kamtesa ko lo bango te 2 jours ko longwa kuna te yeso mona voyage ya président de la république officiel et ko sala 2 jours na mboka moko bo et sala marata mais yesala po ba kanisa ke bokomi na suka batwa ba Claude Mashala batwa ba Koko Nyangi omoni yo oza diabétique et puis na fingi bata diabète te mais oko kufa na diabète comprendre oko finga Jean-Pierre Bemba Finga Jean-Pierre Bemba beto ko kanga yo. Yozo mama Jean-Pierre Bemba déjà à côté na mboka to moni akende tina game na bayambi magame batnu so ba ki Jean-Pierre Bemba zani peka kolabo eza ba système ba on sali mais yozo soutenir toujours Jean-Pierre. Mama politique eza ma biteni ebele. Politique eza la makambo ebele o ngana yo tam suto ko comprendre te. Vous comprendre? Jean-Pierre Bemba o bokanga na mama lo kuta. Oh, a massacré les Centrafricains, génocide, violence, quand 10 ans en prison. 10 ans en prison. Tout autant Jean-Pierre Bemba, Namouto Babenghi, président Côte d'Ivoire, ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Nanda Komentaki, Bakim de Guerre. Et ça, beaucoup de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, ma beming. Mais Bobi, c'est Jean-Pierre Bemba. Bobi, pourquoi c'est Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba, est-ce que Azakina est innocent? Innocent, Jean-Pierre Bemba. Ngana zo côté de Jean-Pierre Bemba tena lobaka bien soki Jean-Pierre Bemba yé na kati ya complicité ya makambo wana biso ba les ino to kotelemela ye po biso to za pona peuple nazo bana la bembiste na minitio parce que na kolobango parce que ngai nazo luka mutu oyo akosuka na Kabila akosuka na Kanambe Hippolyte alias Kabila Jean-Pierre Bemba lobi za makasi ba abangaka ye nana yebite ke Kanambe abangaka Kanambe abangaka Jean-Pierre Bemba mwana mboka Jean-Pierre Bemba yena mboka bayambi bien parce que ça mwana mboka yango na pesa conseil na ba combattant mususu ngapa na combattant ngala za mutu MLC na nazali bembiste tango balobi ke soki papa Ngwanda alobi ke abomi Kanambe na kozala pe ngwandiste so balobi Félix Tshisekedi azande konanga congolais so babi Félix Tshisekedi abomi Kanambe na minduki aboyi bakambo ba congrès ba conclave ba corps soki ba nini wana bakena nango na mikanda moto akoyela bino minduki so bango babimi na minduki nakozala pourrier o comprendre ngande ko ngai bato bakokumisaka bokumisaka bolandaka bato pona mbongo eza pona mbongo te fo bolanda peuple makambo alobi peuple makambo alingi pomboka na biso sikolama elongo ngana loba pona Jean-Pierre Bemba za mwana mboka boyamba ye partout akitaki na Kisasa omoni nde bayambie akitaki na Gemena yoko di peuple on a le peuple congolais zo boya ti ba ote yete comme susu pour tout le monde za labo peuple congolais baza katika ba boyi non diamant Gisèle to comprendre ezali ba plateforme na biso o za par-ci par là o ye muta songolo pakala o ye muta boye soka moni dadu ako progresser na likambo wana ezaye basali bopo mboka sikolama kuna muta ya kuyalo akomi jalo oh so balobi muta diamant o koto non to tika biloko wana loko yangwana Jean-Pierre Bemba lobi ke opposition bangono fo ba sangana pona bazwa candidat unique wana
yango tozolo bake na toza na besoin élection faut ça la mamé sans Kanambe sans Kabila so ko élection comme na Kabila to bona biso élection za na ngote ezala te to linga biso te so que élection ba lobby que non sans Kanambe oui ça va on est d'accord on va partir aux élections sans le président hors mandat vous comprenez donc eloko on a ko na osenga to tika biloba loba Jean-Pierre Bemba za mwana mboka boyebi mu mutu nyonso tu ata na ndako na so ba to bundisa na zanga mona kata ndako ba ko betanga na bato vimba basala bakati neti bato edi gare mokonza yamba bakacheri wana so ba kote leo na ndako foko luka nini o luka pe bato pe ba kote la bato pe ba kote la yango na Jean-Pierre Bemba tanga monaki Kanamba to nyoko la peuple yaka pe na ba Uganda nenge Kanambe Rwanda ba yaka na ye na Mose Laurence de Kabila vous comprenez mais aboma ye pe pa la ksaika za muto mabe balobi ke totika mwana mboka aza mwana mboka totika nanu totala na po na minute tozoluka mwana mboka boni lelo ngana kokota na ndako ya kuyala bike no ndako na nga yango yo selesino tika nango na kena no voyage mo quelconque na roya sima mikolo yo quand tu sur télévision ya kuyala pasuke etalinga te likambo to mwana mboka zoleka botie mutu moko ba imposer bino ye aza mopaya na kati ya ekolo na bino ako zwa babilo atongi babibanda ko na bekolo mususu me bino boko souffrir waza mutu na bino ata mutu na bino taka souci na bino te ata bokufi ata bobeli ayeni na mboka nino mona mboka na babare tondi koleka betero bana bakokotanga avenir ya mboka na éducation est-ce que yo quand Jean-Pierre Bemba ko tika makambo wana mutu na mutu na ba faute na ye mutu na mutaka pe na bobungi na ye me bande ko nanga ba congolais toyokana bandeko na ngai ba combattant résistant na monde boyokana batia oyo te batia oyo te to ke pozo boya kande mo Moïse Katumbi bakitaki yo po boyi ngana boyi Moïse Katumbi parce que azana nationalité douteuse eza biso te mtolobi ngo bokene ko kangaje na Afrique nga avana yeba ke Moïse Katumbi azali nationalité douteuse et utaki wapi Moïse Katumbi alobana na lingala te awa tomoni ka Jean-Pierre Bemba uto kita tomona Mobutu azo na peuple na lingala est-ce Kanambe sasa na yango akokolo ba lingala ezali langue centrale be 365 tenues ya Congo démocratique au bino benga Congo démocratique dictatorial hein Congo na bino na ya esclavagisme o bazo nyoko la peuple Mobutu abanda koloba na biso atanzala lekaki atanzala menandenga bien lelo Congo qui chasse comme fulu est-ce que Kanambe ça lobaki yango déjà est-ce que yé Moïse Katumbi o boko benga Moïse Katumbi ngana benga ka Soriano italien zambien grand frère na Katebe Katoto aloba yango aloba ke non nga mama na nga za congolais papa na nga za juif mais maman na Moïse azali zambienne et puis ti lelo azali na chef noko na ya chef coutumier na kati ya Zambie a témoigner ba témoignage ezali ba otika ita kote ezali ba kokonde bazo linga kota te ata kidi Moïse Katumbi azali camarade ya Kanambe Soriano camarade ya Kanambe mambe jera bango bazo linga basala baya ko vendre service sur mopaya et umela lisusu to lingi biloko te botika Jean-Pierre Bemba et puis Jean-Pierre Bemba yebi ngo to kena maponomi ya sans Kanambe sans Kabila entre Jean-Pierre Bemba et puis cause l'élection d'identité nationale des pères et des mères congolais au moins 50% pour te botter dans le bécolo mususu au moins 50% bakalo ko la ba président syndicat de Golo aza mwa na biso aza ndeko na biso aza frère na biso mais yebisa ngai kaya ya Soriano eza wapi ti lelo yango mona zo kota ta na Zambia akokota te et puis mbongo wana basomba ka pouvoir te pouvoir basomba ngo na bato tout bazolanda ye bazana miso molili mais comme la tamoko boko bunga bino tundeke bato deuxième république babungaka mingi akolobeza te peuple congolais fongola miso eloko asuka ngalo bana bino bato ya théâtre vie de loin Dadi di Kambala oyo mususu nani bakombo ba yo pesa pona kipa kutu bangote base Bele Caleb basali suli si le jour baza bato a PPRD bakangi bango bakangi peuple congolais ba kamonda tie place tout boko zo bato wana lumbe moite président la banque na ko sala makamna sai et ça betamaki atana avis de recherche en Europe
toko boma na maboko yo moto tambola na ye olobaka onde ko na yo ndeko za pe ndeko na ngai na tangi kombo na yo te celui qui se sent piqué connaît l'affaire donc tolobi boy na babar nyonso ba exotique boye ba ke ba rwandais batindi bango de na ba poison ba fille ba rwandais ba konde ba zo de songe wana vous comprenez ba kotambola partout ba ndeko na ba congolais bo sala keba surtout na bar moko ya na Colombe awa musique ebeta kuna trop akomi ko ya kuna trop rapport c'est na koso na kolobar wana po kolobar wana pas na souci faut sala rambongo na ye aza congolais ko lingate ba congolais ba kufa mingi bo sala na keba bo sala keba na profiter na bisabino à l'occasion de tous les jours vous aurez l'émission de 10 minutes. L'émission de 10 minutes de Célestino sur Congo Mondial Célestino mec d'ici .tv na kobunda siko na ndenge ya kobunda na pesi ba combattant nyonso mbote César Ngadi na pesi mbote bisiko zali en tout cas nazana minga kolobate ingeta Moïse Katumbi tu seras jamais le président des Congolais par la force. On vous connaît pas, vous êtes pas Congolais. Merci au Bino Botolanda Célestino mec d'ici boyebindenga lubaka. Donc, ils ont 10 minutes, mais on a tout dépassé que 10 minutes. Oui, baka ki mambamboka tozana poto ebisa bino lelo mboka eza mobulu nanu makambo efandite information to kopé sabino eza kaboza na kimia peuple congolais nyo surtout Congo eza pona yo pona nga pona ye totika komitombola to kita mboka eza bien. Boza toujours branché pe na Diamant Noir TV bo s'abonner mingi ndenge zalaka Congo Mondial toza toujours ensemble. Biso tozo sala pona mboka na biso. Merci. Gisele Umba Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba Diama